Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banana biso. Voilà. Bonjour. Balandinho soya BBC, Mpoï TV, bonsoir. Et si que les bino partout dans le monde, j'espère que vous allez bien. La grande famille, bon début à semaine, bon début à mois, ya juin. Voilà. Kota, aimer, partager. Ceux qui aiment la liboso, s'abonner. Et que ça toujours biso bien. Famille libota, shalom nabino, shalom. Ma famille, ya sûr. Ma famille a sur famille libota shalom et si que zoame libino partout dans le monde shalom nabino vraiment merci naba partage merci naba j'aime nabino voilà je crois famille libota tu kota la film nabiso ya Spiritas 11e épisode, vraiment, non, félicitations toujours comme d'habitude, na Poutine de l'écriture et Makambo Banjo qui est ma B Makasi, vraiment, et Vini, il est aussi à féliciter. Vini Penza, il a aussi tapé très fort, na rôle na eba pesi, vraiment, non. Tout ça na terre Penza. Toza penza na bactère Vini na elongi ndenge azo bebisa donc ozo tala boya tali leki na e Alex na coucher na leki na nga atali me aza na choix teza mibeko il fallait kaka sala yango papa lianzi oyo papa lianzi kutu aza mutu akokondane te bandeko balobaka soki ozoyiba un bon jour baokango kaka yango balobaka toujours que non mabe ezalaka eloko moko ya bien te ya o demeurer toujours na kati ya mabe soki ozo demeurer toujours kati na mabe okosuka pe kaka na mabe. Alors papa lianzi kobima oyo abimaki wana bayebise vanda na telema wana banda ko jouer ki sécurité ye abimi akei ezalaki nzambe ya mama Hélène nda salaki nini a déplacer ki ye mais mabe ezaki non mama Hélène a piqué crise na maka omuna bandeko Poutine aza fin na ota la filme Naomi tuna no bi inspiration a boye belle vie azui wapi ya Marie-Hélène mama Marie-Hélène a telemika que esprit et telemisi que non akende na morgue tala makambo kinaki kokuta nango yango mabe efutamaka awa na se. Alors na yaki po na film na biso Spiritas c'était la grande famille na kangina en parenthèse wana lobine to kolobela sur Spiritas na moins 10 minutes moko na komi pesa après chaque épisode to bana osala moi briefing moko moi analyse moko mukie ya 10 minutes voilà bande ko bo partager film wana eza na ba leçon na kati. Mama Hélène azaki na sensation mama Hélène azaki mama moko donc na kati na ye molimo bandai kolobela ye bomuna tango matanga ezaki na ndaku papa Serge aye kokota asantaki bien esprit mabe donc aza muto sensation mais tala moment aye ko découvrir ango toye batene Marie-Hélène na hôpital wana est-ce que akobika ou encore tango akolamuke kozala ndenge nini tango sous prière pe ya Vini ezaki non akufa parce que soki alamuki nyonso ekobima na poisa et tango soki pe akei akufi Mamadou wana pe akoyebise susu abima na mama na ye belle vie oyo belle vie pardon tiko compliqué biso vie Alex Penza pardon félicitations vraiment voilà na juste que ça la moi analyse moké parce que na moni papa Ilombe a sala qui sorti médiatique moko
na sortie médiatique wana, il a parlé à carrière naie et tout, à la fin des comptes, question wana ezapakate, question wana ezangakate, batuniye, et aujourd'hui, oza icône, ya nini, ya musala na yo, balobelaka yo, batu. Donc, ba question ezaki ebele. Mais question o ezapakate, eza question ya bana na ye misatu o tozomona sila, Irsil Pechanga, na Poutine de l'écriture. Babi lelo yo za mutu moko bo donc oza na honneur moko makasi batu ba respectaka yo et tout. Et voilà aujourd'hui bana oyo boti ba o respecter yo te. Papa elombe alobi eloko moko esalinga pasi na oki mutema pasi vraiment la grande famille. Alobi lelo na komi eloko pamba. Lelo na komi eloko pamba. Na komi sujet ba critique, na komi sujet ba insulte na bana onga na boti. Lorsque tozolo bana oya boti, c'est-à-dire que no yenda aza papa na bango oyo alakisaki bango musala. Abi lelo na komi mutu moko ya critique. Na komi insulté sur les réseaux sociaux à cause de mes enfants. Ya keno na bokoli bana bakoli, bana bake ko foutela. Ailleurs, mais bana bakende ko sambwisanga, bana bake ko nini ko fingisanga. Et choquenga makasi. Sko bande ko ta nga na saka ba analyse na nga na loba toujours soki ba o balanda kanga bien, na loba toujours que non. Eloko nyonso ezalaka na source. Boki ozala lelo awa, bozo sambela peut-être que non, nzambe abenga na peut-être molimo mabe, bozo sambela molimo mabe, bozo sambela ale bima, molimo mabe bima, esprit maladie sort, mais esprit maladie sort. Okolemba. Okolemba parce que oyebi source ya maladie wana te. Yango il faut banano na source, il faut banano ko bundisa source. Tant au bundisi source, au koki source, de ce qu'on a kokoka siko maladie wana parce qu'ils ont la source nango. Nangina lobani, nangina lobakeno. Aujourd'hui papa Elombe aza insulté sur les na réseaux sociaux. Mais ceux qui te lobito zonga source. Likamnazo kufana ezaka source. Avant si la azala na chaîne nae, si la banane ko jouer trop et pas belle vie. To banane ko mona bango na belle vie tout le temps. Tout le temps na belle vie. Na moment na totika la koyoka te ba fingi papa Elombe. Ou encore moment pe si la zaki na Irsil Pechanga totika la pe komona koyoka ba fingi nani papa Elombe te. Tout se dévoiler ba face te. Il faut tout le ba vérité. Aza papa aroki kolobate que non, eza sila ou encore eza belle vie, eza Irsil. Non, to landa source. Tolanda source parce que avant SB et Botama azaki close na belle vie. To bana omone na ba film na belle vie, nyonso bazaki ba cérémonie belé bazaki na belle vie. Est-ce que na moment wana to yokata ke no ba fingi papa Elombe? To za la vrai, to sala, to solo la kaka na pembe. To solo la pembe penza. Avant SBA ya totikala komona place ba fingi papa Elombe te. Ongo avant kutata tangu sila zaki na Irsil Pechanga. Totikala komona place ba fingi papa Elombe te. C'est lorsque SB et Botami nde tomoni ba insulte otoyi komona ndenge ba minimiser papa Elombe sur les réseaux sociaux. Kaso ki na kosi bokoma na ba commentaire que non mama bébé so kosi. Po ngande na yaka awa nazana no mutu akoya ya lokuta te na yeba pe ndenge bakosa te. Nga so pe na bina kosa na yeba ka ndenge bakosa ka to ko yeba ka keno oya zo kosa na yeba ka na ngate. Soki na maîtriser eloko moko te na kovanda na nga kimia. C'est-à-dire que nos papa Elombe jusqu'à présent azo souffrir intérieurement. Mais le ko laza mukolo akoki olobate ke non mwana oyo azo asali ke no ba finganga sur les réseaux sociaux na bana misato eza oyo akoki olobango te. Akoki olobango te. Natikala pe komona te ata peut-être bato ba défendre ka belle vie ou encore ndenge ba défendre pe Irsil Pechanga. Batu oyo
ba défendre jamais na tika komona basimbi personnalité ya papa Elombe na tika nanga komona te soki eza botinelanga ta link na landa après na koyako balola maloba nanga awa potango SB ezobotama to banda kolanda belle vie très bien to banda kolanda belle vie kala biso nyonso awa chaîne moko tozaki nango ya YouTube ezo kotisa ba boro epesi ba artiste belé ba kotisa ba film ba fongola ba chaîne eza Belle Vie TV. Et moment où babandi ko finga papa Elombe sur les réseaux sociaux c'est lorsque SB eye na osala analyse ya kolobake au moni place bo vandi wana to se dévoiler ba fasté boye ba ndenge eza wana papa Elombe avandi na kwena ya zolela azoka pasi na mutema ya komona peut-être ba grande dame bana o ya bokola ki lelo ba komi ko s'en sortir lelo ba komi batu mokile no et donc bokomi peza batu bokomi ba star bobosa ni source bozani ko pesa papa na bino ta moi valeur or ezaki atake no ndenge papa Elombe azawana bango misatu ndenge bozawana bokangeli ka papa Elombe peut-être ata soki nini yango papa kende ata soki na France bolukele akena ata ko se détendre place moko bo esengo wana eza passé ingratitude ya sa moi eza passé elingo zala isusu kitoko makasi ya komona peut-être bandeko na biso misatu boye bino nyonso misatu pa boke peut-être bokiteli ka papa Elombe. Papa Elombe aza isusu na soni ya komibeta na tolo ke non je mes enfants lelo bana na ngande basimbi penza musala akoloba yango na munoko me na kati ya mutema azo senye ayebaki te bana nini avandaki na bango bandeko bo aimer beau partager famille libo tourner ensemble tout ça à la part des choses. Papa Elombe le bina koma otambola peut-être atana soni ya bana onga na bokoli bana onga na boti bana ona babimi na ndaku nanga bake ko futela bakende ko fingisanga na sepelaka na papa Elombe parce qu'il est trop sage. Toyebi keno sur les réseaux sociaux eza sila irsil pechanga na Poutine akoki pe koya koloba moko te ya koloba keno oyo nde abandaki kofinga nga akoki kosalela yango te tant que papa mais oya yebi oya banda makambo ye moko amiyebi moment oyo réseaux sociaux comment ebanda kofinga papa Elombe biso nyonso toyebi moment oyo babanda kofinga papa Elombe sur les réseaux sociaux. Bande ko tokendaka na l'église ça fait très mal hein. Tokendaka na l'église lelo peut-être papa Elombe azo souffrir ne loko wana azaki mutu moko boya aza na fierté na bino makasi aza susu na ngote pona mutu moko to se dévoiler ba face te bandeko nga nazolo bananga ka vérité soki boko ya olukaka nini na vie ya nini nga nazolo bananga vérité na obanga nanga mutu te. Parce que moi, je n'insulte pas ici. Non, ça l'analyse, l'analyse, il y a sens à qui bon moto sentir que non, ah on a le vérité. Pour moment si la zaka na Poutine, tout le monde a place la finga papa Elombe. Moment où ici la zaka na bazaka na sila, tout le monde a place ba finga papa Elombe. Ba lobi o respecter ka papa ya botio. Non, mais o ya la kiso musala pe aza plus que pe. Donc, atali à lobby, dynastie na ye. Azo regretter papa Elombe. Bota la ti lelo. Na ebi ke no a nga na sali analyse nango. Eza na bato musuba oya kusala analyse likolo ngo ba ofinga papa Elombe. Mais nga na eko loba. Ya ke non, papa Elombe, c'est-à-dire que non, il souffre intérieurement. Bande ma finga o papa Elombe azui sur les réseaux sociaux. Car ceux qui bouquent dans l'église, ne boluka boyeba kubongisa dans la vie. Tola la tola muka. Eza l'habitude. Il faut toluka kimia.
Bref, bandeko, c'était au moins ça. Famille Libota, beau aimer, beau partager. Ceux qui n'ont pas beaucoup de maman bébé so kosi. Alors, beau tika la kaouye ba que non papa et l'ombe azo souffrir intérieurement. Beaucoup d'années beaucoup c'est quand même intérieurement il souffre. Alors, c'est au moins ça, bandeko, beau aimer pour partager. Famille Libo, ta film, na biso espiritas, beau qui me la pe kuna na kandista, ba film pe zo kota kuna vraiment na c'est la maman Zidane azana katia ba film wana. Voilà, je vous aime bien. Beau aimer, beau partager, vraiment merci non na ba j'aime na bino, ezo pesanga vraiment makasi. Vraiment merci beaucoup na ba partage. Alors, tout koutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.